total à lobby. Lobby à moto et l'équipe à l'élo. Au moins, vie privée, moto biso tu dois avoir vie privée. Serre na biso, tanti na biso, ndeko na biso moi si, ils ont un bateau ba pousser. OK. Donc papa chéri d'abord aza leader au bateau pour ba mona. Ndeko na biso moi si avec beaucoup de respect. Bateau ba otinda e alika na ba TV ba otinde les rêves. Ce qui est à mon avis aza un problème na papa chéri ça makambo na bango privé. Est-ce que le temps va y a le bateau bota na papa chéri. Ta ba no sa makambo na mo biso ozalaka. Ndazarate. Makambo mwana ba memango na TV parce que ça ba bengango ça ba problème familial. Voilà. Ils ont ba problème o ezaka privé. Conscience est-ce que le leçon va aider bah oui bon moi là nsuka bon yo ça la pour ça pour toi batiner les États-Unis batiner dans Londres batiner bon après image joine au sali personnalité il y a papa moi non au ça est-ce que internet c'est comme un tribunal ou bien est-ce qu'on a l'équipe le émission internet bah l'excès est-ce que bah internet ça va foutre mbo bon ça na pour ça pour toi mais pourtant faut le grand réseaux sociaux. Papa chéri so remarqué na mboko neti balingaliti. C'est ça que nga na côté la papa chéri. Mais photo yebaka valeur ya ba artiste na so. Est-ce que yene ngaza na mwana na age ya za na minito ana mibali ya lingate. Parce que so tali ba date so loba na age to moni ba image ya Joka Kabengele. Est-ce que mwana ta ba zuele o mwana. Mais ba longo na charge. OK. Tant de le ka TV to yeba rolo ba vérité. Donc pas ces amis pour basser na mi balé papa chéri tike bon. Mais basser na ye ba binakat ba no binati. Ne mon ayet. Ni ya bina asuta. To lingara te to kana TV photo sali personnalité papa chéri aza moto ba respectaka. Pas toi na ba egyptien on a to yebi bango. Mais to na TV te to tanga ba kombo na bino te to yebi sai bango kaka chamutu tsanzambi tsetsa. Ali ndenge makambo ezo kende makambo eza na problème te pour papa chéri pas na ba preuve papa chéri aza na ba avocat. Papa chéri aza yuma te donc na vie patience et foutaka na ndimiti ke papa chéri ndenge aza na ko boya kotinge na koto te biso kutu na minute to akize mutu te to tanga pe komba mutu te so remarquer batu to o bayaka ko bouder ba leader ezala donc basala chaîne wana pona koya ko bebisa ka ba vie ko sali personnalité ya ba leader ya mboka na biso. Si siko to comprendre te so boyaki ko sala émission na pona nini bo luka nini bo prouver nini tout ba osala ba campagne tout ba osala. En tout cas merci beaucoup to betel bilo mabongo mais to ba ka papa chéri o tikala ka papa chéri jibe mpia na moko idée ba wiki. La nostalgie revient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne. La nouvelle tendance est là. Comme je l'ai dit, il y a une tendance. Nous avons adopté cette tendance. Cette tendance est nouvelle, alors la nouvelle tendance est parmi nous. Plus de 244 000 abonnés. Nous vous demandons ou nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Là, c'est écrit en noir. S'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir de belles émissions comme ça avec des analyses propres dites à son nom. Merci à vous, merci à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision, Gédéon derrière nos caméras. Merci à Jonah, merci à notre réalisateur, le professeur Jordan Panzou. Lui, il nous enseigne la réalisation. Merci à Landele, le coach, l'honorable Yabiso, donc Ratarate, Atabalobaki Belé, Yabiso Mwala. Merci à King et Makiadi. Un Canada de plus, un Canada de moins. Merci à vous, Lux Pereira, l'homme à la barbe blanche, les managers Aristote Kitambala, merci à vous, Aminata Nunga Labile, Yori Nunga Nzambe ainsi que Charlie. Bon retour à Kinshasa, Franco Mamba. Il est toujours à Paris, lui c'est Ferrand Vouvou, ainsi qu'il y a Trésor Vouvou les banquiers. Merci à vous. Il y a des Onkousou, soif de servir les autres. Ce sont nos partenaires. Vous voulez faire passer vos articles, vos publicités sur cette chaîne. Le numéro est affiché plus de 143 963 58 56. Il y a Lelo et Ratarati. Il y a Lelo. Aussi Mbandé actualité sur la toile. Il est avec nous sur ces plateaux. Double Rolex. Ouais. Il est avec moi. Bonjour. Bonjour.
Bien, bien. Très bien. Bonne année, meilleur vœu. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup à tout le monde de Hollande Bisso. Talaka honorable Alain Dele. Motomoro bien. Première fois, on a rappelé la banaïs et on a terre promise. Alain Dele, on a pena mutsuno. Toujours. To banda pena ba makambo bani. Donc, mutu fois à la rana batuna eba fidèle né dans un aba Oriane. Moi ça pembe donc toutefois. Et puis merci beaucoup à Olivier. Oriane a kabate. Olivier Louba qui deux fois tu sais Olivier Louba qui black qui tu sais masananga habillé Delix donc yemutu Nicolas Simbi Mambuya habillement double Rolex. Olivier Louba qui balobi mayele donc babi maman na boutique eza wana deux fois tu sais donc on sa ka makambo la tsabato. Merci beaucoup na Ninel Okemba babi très spécial Mama Solution wana ser na ngaza na Brazzaville donc kalami était dans Zadia na mabele wana Ninel Okemba très forte. Donc des fois ça sont là bien. Merci beaucoup na Didier Matungulu. Merci beaucoup na Minos de Paris muta voyage avec les pilote. Tara muta voyage avec les pilote. Les gars muta kumba. Donc merci beaucoup en tout cas na yo moko pe. On de boyo yambanga donc na yebi que eza chaîne na biso. Alende les moto moko bien, chaîne moi sont là bien et puis asala motema ya mawo. Wane ratara. Alende les merci beaucoup Tara na ye. Donc nazayi ba place mo mesenga kana ya pour to so là donc et puis Godé Mwamba 001 à États-Unis na Bosanité puis balobi ingénieur Olifwanda babi deux fois puis Enoch Nzinga mon petit Enoch Nzinga donc Nzamba Pamba double Rolex actualité ni muteleki biswa nini lisusu to mona hier moko mwana ba analyste au sala fallait lobi musique ba jeune bati golé sa musique innocent déjà lobi la ngo mwakala tango tala ba dire wana que bah jeune batika olé sa musique oh yemo parler ça vraiment musique moi ta morobo en tant qu'analyste peut fandi boyo tali au raisonner est-ce que tu peux à cause en raison na mambalobi est-ce que le loyo bah jeune batika rodefa batika ko somba batika ko sala boy pour baler sa musique na début pour carrière pekene bon on a le baga à chaque fois na le baga mettre fois na monsieur Bénin na sala analyse dans le baga il y avait va et devient c'est le décès d'être passé chacun de nous donc il y a là que ça qui vie mutunyo sa banda na c'est et puis à ton moment le loba jeune tout tant on travailler sur au PC musala no valeur lobby et foutayo c'est normal parce que le lo mon nabiso ya musique et comme les mo kala tozana ba producteur mais le lo ba producteur ba ça mais tu ebi que ba vena so ba mi José Mabila mabasa ba producteur pe ba fula ba to mona ba vena so ba major bisadi di zolo o ba valoriser pe major zolo nanzonzin mais ezasco wana artiste mutalobi mais ngape na oloba ke et le retour na vie ça la ka bongo parce que ti ya comme bongo parce que sacrifice moi ezala sacrifice ezala kaka ata ba biso pe le lopo mutu pe ba benga double Rolex voilà na koza na mbongo te mais valeur na valeur donc ekenda parce que to pesa ki moi valeur et puis to linga ki musala ngo fuma na ndenge ya ata ya galère na ndenga nini mais lelo sko kombo na pe comme olesa biso logique pour lelo kokuta na ba Olivier Lubaki abia de lix eza blague ti donc pour kuta na ye pas bengo na téléphone ba to lokwa ba vina so lokwa ba ya Willy Moucheni code mondial donc ba ve bena vandi ba bi petit na ngalika na parler les codes tu vois donc il a que ça déjà que ezalaka bongo mais eza opinion ya mutu ngana ko boya te parce que musique pe net olo ba musique ndenge ke lelo musique na biso d'abord parce que tout le monde a ba producteur rebelle pe ba ya ko kosa ba artiste mona mutu mo wazana ba talent na ye a exploiter yo neza comment le lobo mona bina ki ba voyage nga ba poto de comment bo mona bina tam sous producteur a le marché mais alors ba na artiste que yo faut cha 20 personnes nga pe fona cha 20 personnes donc on est à ce qu'on est ba tout ce qu'on a c'est pas 50 donc il là que ça que ba producteur na biso ba mécène no ba soutenir na biso ba zala pe na mutema ya mawa ba pe ke ba artiste oyo ba osala musala oyo il faut pas baliaka voilà tu vois pour musique ça ba musicien té musique ça na ba staff musique ça na ba bureau ba biso pe ba double Rolex to voir j'appelle les bons artistes até et c'est un marketing faut double Rolex ça sala et c'est un marketing il faut faire qui me compte ça sala donc il là que ça dire que nyoso makam na monde double Rolex ouais Denis Les Inosbi on a koko na mwanati bon Denis Les nga benga ke frère papi parce que azana ba maman boye ti lelo to comprendre que azara pasteur azara nani pour te comprendre avec nous il est frère papi et comme les frères papi comme les papi et net nga double Rolex comme la nga bo les junior on a la frère junior mais so ba benga muto ba benga junior non normal donc on a la frère papi parce que neto poto motuninga différence parce que
Toye ba ngas qu'on a tout ngana que Inos baza musicien. Bon. Aza artiste ou ça le fierté ya musique congolaise partout dans le monde. Parce qu'on est hier frère papi, identité les ani. Azaka pasteur, azaka wario, azaka nani, parce que si qu'on a compris la position là. Écoutez la peine que yena aliambo moi Inos biti. Abi occupé le ko détruire. Au moins na bato musu. Parce que aliambo moi Inos bi eta keki. Ya comment tant Inos bi azo souffrir, mutu o Inos bi le lo ko loba. On va valoriser tout les avoirs d'accord parce qu'habituellement la voix comme tout ça logique parce que yo liambo on est tant keki. Azanganga asimbagae apesa ki bakisi ou bien azan noko na bango ou bien tant Inos bi au moins te kezana sens te ya lo baki ya za aza prophète ou aza na makambo aza na la aza patron parce que au relève pas moi na muke pourquoi donc c'est pas bien frère papi tika ba distraction pendant na ebisa yo parce que abana na wenge abana na wenge tant to beta wenge musique tant beta concert ya martyr ezaka le 31 juin donc président Jibin Piana président Werason au bango tout basanga ayaka comme abimanet mutu moko boy banini mais ba finale parce que ba mona ke biso na mamu ya wenge to linga ba blague tu vois et puis bato wenge baza bato sentiment ya monisco wenge finale abane ko a minimiser a critiquer mais au monate papa Chéra répondait au monate président Werason répondait d'autres le bane que on répond pas l'imbécile par le silence. Voilà. Donc imbécile va répondre avec un silence. Donc azala na ko na atika Inos bi asala carrière parce que Inos bi na minute yo aza déjà star o ayeba ni monde entier. Donc atika ko profiter na ba combo ya Inos bi parce que ngana on se pa na Inos bi aza jeune mo boy so remarquer alinga polémique. Voilà. Mais batunde ba luka ki na ba problème. C'est normal parce que le musique na bisoni ko zana ba lokwa ba jeune Inos bi taka a même orchestre déjà na ba poto. Ah ben t'as déjà un concert à Madeleine. Faut embêter les jeunes parce que ayate na caché, ayate na caché wenge, ayate na caché ya Viva, ayate na caché Zanko, ayate na caché na y. Donc baza bateau photo bois qui là-bas ba frère. En tout cas félicitations mes frères papi, tika ba distraction. Frère papi tika. Ah tika ba distraction. Mais on a mutalendele. Te oh bon azam alendele pas mutu nangati. Ah iba diko kabula bi. Oh alendele a mutu na. Affaire. Bon ça ben mutu frère papi ça comme on a affaire sur la toile. Il y a monde to bête solo. Papa Chéri risque viol les aura combien na prison? Plus de 20 ans de prison. A viola a botisa mwana batamuke na 15 ans. Mais maman na ngopata poto. Odingite mwana batabundi aka Afrique du Sud azongi abundi aka Chine ozongi siete na faire voyager sur. Na 5 ans boboto ni mwana batu mwana e koko azaro bokola mwana aya boye ndeko après alobité tozon sa mwana tia ko 18 ans comme majeur mwana bobotsa muke na 5 ans bobokola boboto la mwana nini na mwana tsoka bon nakoloba ndeko na grand journaliste omoni vie privée mutu biso tout na ba vie privée tu vois biso tout na ba vie privée donc mutu omoni nakoloba serre na biso tanti na biso ndeko na biso moi si ils en a bateau ba pousser parce que tout le monde a chaque fois bateau presque belé ba les kaka na chaîne sur Afrique wa na ba pe kolo na moté chaîne wa donc ezalaka so omoni ba biloko bimiti tout le monde na bateau ben filtré ba égyptien ba misu ba bimi na ba bimi na ba manette mais to kotanga ba kombo na moto ponga double Rolex na ko fula motuté. On avait 2024 na fula motuté mutu mutalia na mutoki na yi. Donc papa Chéri d'abord azana no aza leader o batu kutu ba mona amema batu lokwa ba maître na ebité so yebi ba maître ba vena biso ya kala maître na biso maître Magouche champion du Congo donc ba nzembo toyoka ba maître Magouche baza bato déjà bazana papa Chéri sala trop papa Chéri azana o leader mo boy alinga na biso bati. OK tout le monde ndeko na biso moi si avec beaucoup de respect bateau ba otinda e alika na ba TV ba otinde na erreur. OK omoni likambo le tozabo likambo ezalaka ndeto FIFA bo double Rolex olinga na bona na mwana nga Miradi na TJ maintenant ba mona ba ona TVT na ba mona ba ona photo te ata na réseaux sociaux on est que mon anniversaire à mwana nga bo na kanga ta photo na élection na réseaux sociaux sala parce que na linga ka vie privée nanga bateau ezala mo mpanzi to na monde moko bolelo ezana bateau beleto e ba mambo e bandi lelo te. OK mambo e bandaki à faire e bandaki no makambo ya Junior Piana to mona Junior Piana
abima réclama ça là ba m'amener parce que isaïe azadit mais comme ka papa chéri otinda mwana na yo afinga ka batu papa chéri na limite na niveau papa chéri omoni orchestre le quoi wenge BCBG et na ba mission moko te obalika na TV ba finga ka ba leader ka batu mais omona jamais mission ya wenge BCBG aleki na TV ou bien incité parce que d'abord wenge BCBG ça éducation voilà et ça manière pour la BCBG toi na ba groupe toi na ba groupe na plus de temps sur ba 30 groupes donc on a choisi là on a salé mission mo bazwa titre ya artiste moko boye ba sangisa on a papa chéri ba plébia na otanga comme artiste mais na kati ya groupe ba lobelanga net ba tulwa ba Roger ML aba double Rolex mais ba tona ndé ba titre ba chaka ngabité ngana défendre toujours papa chéri parce que tant on a comme na minute ba mama papa chéri na zante les chouchous de papa chéri donc tout ça ba tout mo boye ba tika ko manipuler combo ya papa chéri so qui est à mon avis azan un problème na papa chéri ça makamou na bango privé il fallait à part yobi que ceux qui famille à papa chéri ba négligeant mais tout ça na ba tout le quoi ba adjo na souba ça pivé à papa chéri ba ça ba fait oh que le lopetam sous problème pe alngo que de lo quoi bon na ndenge ya police bon ça ba bengi papa chéri ya to lo baté so tant yo ba l'émission émission na chaîne mo qui Africa chaîne mo bo écoute au monde tano imagine na bango non ya chaîne wana au monde chaîne mo bo lo quoi le quoi la kini mal na rolo ba mabe mais o mona ke ba to mona ba Sandra Lina ba likaka na ba chaîne wana to mona mwana ya Ferregola Davina ba lekiseka na chaîne wana tu vois ce que tant bo sala bongo ce que lobby na ngo bato ba lekiseka na chaîne wana o alo ba n'importe pour pendant ni monde na na minute actualité ça papa chéri na mwana nsuka so biloko wana ce que lobby na ngo yoro ba ke mwana est-ce que mwana to ba zwele mwana mais ba longo na charge OK est-ce que yene ngaza na mwana na age yo azana na minito ana mibali ya lingate parce que so tali ba date so loba na age to moni ba image ba image ya Joka Kabengele ba image ana zai comment est-ce que ti lelo za kana 21 24 avec 24 ti lelo za kana 24 donc il l'accès déjà que tant de le ka TV to ba rolo ba vérité parce que de ba pesa ki maloba kasi on to loba te ti lelo mwana na papa abani musique na age ni calculer ba 10 ans 11 ans ninga lobaki ti lelo ça kana 24 ans c'est ça donc il a que babilo on so to talango et ça la ngama wanga na pex na sepela gite so na saki intervention ça te que ngana au côté la papa chéri mais photo yebaka to yebaka valeur ya ba artiste na so papa chéri so rebaki na mboko neti balinga gite oh tout le monde on a matanga ya mulala car bino ba journaliste internet pour monde le les opéra pour est-ce que internet c'est comme un tribunal ou bien est-ce qu'on a l'équipe le na émission internet ba l'excès est-ce que ba internet ça na ba foutimbo batini pour obi ke na pour sa poto bon so na pour sa poto mais pourtant faut le on a réseaux sociaux donc pas ces amis pour ba sœur na mi balé papa chéri tike bon mais ba sœur na ye ba bina kat ba no bina ne mona yet ni ya bina soutien est-ce que mona ka bina lisus ah c'est ça on est ba vie privée na ba est-ce que le temps ba yo lo ba ke to bota na papa chéri ta ba no sa ma na biso zalaka mtazara te ils ava ma solo ba na 5 opesaka mwana oloba so na temps wana donc to lingaka te to kana TV pour to sali personnalité papa chéri aza moto ba respectaka aza l'idée oyo lelo na mboko na biso sala mambo ebele et puis ba pesa ke valeur so bo sala bongo po bo kitisa bino mo boloba ke Zebuka simbate album la bango Zebuka boye mais les seuls musiciens beta na Chine ezaka papa chéri quoi même orchestre les seuls musiciens azo voyager ba contrat ba goma partout banini ezaka papa chéri parce que moto aza na générique pe kanga ya papa chéri yebisanga générique ni na 2023 ti 2024 o eleki Zebuka mais biloko na tout lobela ngo te so batu wana ba égyptien wana to yebi bango mais to na TV te to tanga ba kombo na bino te to yebisa bango kaka chamutu tsanzambi tsanza ba yumadi allez va dormir dans la chambre jusqu'à demain matin mais ali romo makambo ezokende ekendele wapi bon ali ndenge makambo ezokende makambo eza na problème te pour papa chéri pas na ba preuve papa chéri za na ba avocat papa chéri aza yuma te papa chéri azape a osamba so esengi mambo asamba ba osamba. Merci Banakin bana monde entier merci bien-être soukala café eloko na meli eloko mais eloko eza mabe ya bien pona ba panne technique mais ko salela ngona ndenge mabe te salela ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate
so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire en autre soute maxi bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Parce que papa chéri a autour n'a pas de question. A peine avocat baolo. Ils ont dit que papa chéri yo va nino kaka. Oko le kano kana TV pour salir personnalité il y a artiste de mon le roi papa chéri. Mais atabino. Mais comment matina point que aye atalata mwana sœur ya papa chéri abambe vers dans la lobité mais omoni te omoni na vini toza mais kokoti satine omoni ya on a habité ya on a habité mutu nyonso so aleki na média alingolo baka ba bien na ye ozomona ngape biso to fait vrai nana Miradi nana Teji mais moi nanga liboso za Teji voilà mais ngape c'est mo na famille ya Miradi ngape bakanisa ngati OK comme ba justice ba nini ah boy maramba mwana ba mema ngo na TVT parce que ça ba benga ngo ça ba problème familial voilà ça ba problème o ça ya privé voilà tu vois parce que yebisa ngatanga na za papa ya mwana wana so yo memi déjà au sali personnalité conscience est-ce que le so ba aider ba oui ba mwana nsuka ba yo ça na posa pour toi ba tindi aux États-Unis ba tindi na Londres ba tindi bon après image wana au sali personnalité ya papa mwana so au sani on va ba chaîne tout ba façon to ba téléphone à biso ou bien ba téléphone on ba façon ya ba bi total lobby ya moto eleki ya lelo bato tout bazaka mpiaka bato tout baloba ki bandima te ke fachi comme président de la République il est là comme président de la République bato lelo ba comme boss donc na vie patience et futaka na ndimité que papa chéri ndinga zana ko boya otindi na poto na ndimité eza nini poto papa chéri kasi on to loba te yepé il faut atala na famille bien atala finaki oh ndenge tout monde a un petit tout monde a un peu na ba famille mona mutu mo baza ine bien mais ba mvutima pezo kota na famille foyer ba pe ba ah mais nga siko ndeni na bina ngape na wenge BCBG ngape ne na abo na travailler na sala pe ba danse et puis na sala pe comme mais pour nini makamu nga évoluer te to luka pe ba sali na nzambe ba Moïse Mbie bazali ba vena biso banani o banani ba vena biso banani ba Sonika futa bazali ba vena biso lokwa ba Dodo Kamba bazali ba vena biso ba do bazali bele ba sali na nzambe makamu susu ko mona ke simba te kende luka no ba sali na nzambe tuna bango mais ça ba intoxiqué yo o sai loko mo bongo est-ce que yo moko ko fanda te aux conscience peno bien mwana na ngai pe azaka makila wana kasi ya to loba te omoni to loba ni ya to loba te papa chéri so remarqué banda 2023 banda Zebou Kebima ti lelo to koti na 2024 bato belé ba combattre papa chéri baloba oh to kine voyage mo aux États-Unis balobi ni ah papa chéri abetaka na salle de fête abetana ba salle de fête papa oh est-ce que to ba ki no beta ba concert ça problème ya mutu abeti to ba producteur mutu ba beta papa chéri aloba ya kendaka pona 4 concerts abeta 4 concerts na salle azongi ah papa chéri ndinga za wana ba opese visa te papa chéri ndeza boy ba mise kunde ba keboy ba okima ba mise ba ya donc bazo luka ba moyen tout
Junior Piana, bah Junior Piana simité et comme il bako bimisa sous fille à question qui a na TV a déliqué papa chéri. Nous sommes notre lobani. Nzambe les champions. Mais en regardant tout ça, tant au là, place Makamboye qui est penché. Les amis côté ba warrior parce que biso coup na minute to akize mututé to tanga pe komba mututé mais ba image to tanga komboté awa yo boya ki ya ba image ya bato zobi meza bato ba pencher côté ba kasi on to lo ba poto total chaîne wana Africa TV soki Africa soki ezani na Elengi Africa Mike Lokamba ya to lo ba chaîne wana so remarquer bato to o ba ya ka ko bouder ba leader ezala donc ba sala chaîne wana pona ko ya ko baby ça ba vie ko sali personnalité ya ba leader ya mboka na biso chaîne wana ba Alexa Davina te oui chaîne wana Sandra Sogili na ba bota aloba mabeti na chaîne wana te chaîne wana lelo to moni mona nsuka te do et l'axanime pourquoi car ba chaîne wana kaka écrit aka ba problème pour ba manquer ba leader et puis ba te bele ba commentaire ba koma na sali be mission au mona ba te bele ba koma yo sa zoba ba nini ya ba finga ba commenter ba n'importe quoi nga na défendre papa chéri na défendre papa chéri parce que papa chéri ça vient nga papa chéri ça mutu to se fait la peine na bonne musique et puis na ko ya ka tembala moko ba yo ka appelle to imoko te quand ye a le kana TV a le baba preuve est-ce que botuni papa chéri est-ce que bo yebi makambo ngese est-ce que bo yebi vie ya makambo ngeke donc to linga ka te ka c'était dans le pamba papa chéri botola mwana ya to lo bate to linga ka te ke so totali be mission surtout bino bato botala be mission to ça rappelle naître voilà to ça ka te mama yele pesi bo moni loko mama bo moloba parce que bino bato bo loba bo so en charge babo le bon so bo ça ele bo cotisation to mona ngoti donc na internet ezala kaka so ki problème bi mutu nyonso asombia Bobi, papa chéri a gardé pénal silence, donc attends à snap. Depuis chaque bord à concert, mais papa chéri d'abord à sa leader. Papa chéri a sa non concentré. Papa chéri na minute à sa concentré parce qu'il y a eu Goma et puis na minute on est à boule concert il y a les 7 les 8 na Brazzaville. Oh biso tout aux ala wana to kutana ba ya Ninel Okemba. Vous comprenez? Oh to kutana na ba Olivier Lubaki. Vous comprenez? Donc ça a sa concentré na maramnae parce que si siko to comprendre te so boyaki ko sala émission na pona nini boluka nini bo prouver nini exact ko détruire double arène à faire te za kutu mamwana te mamukuti arène à faire eza wana te yaika ke esaka kimte mama be babi ennemi ya congolais za congolais OK yana tu yo sala émission bien tala ba émission pas l'endele tu parles bien au sala émission est-ce ba te bele ba sepela so ba féliciter na ba ko ba te boy o mona mkomsuka l'endele jeune wana boy pour biso na kina bali ko mona jeune à propreté voilà Pelé donc qui ne comment on ka bongo misko tellement to ebi komo ndenge sala ngana ko loba nini nzamba za juste pour ba te bele ba ke biso to côté la papa chéri parce que to za ba ngana za responsable mais ndima kasi so ko côté papa chéri oui na ndimi na côté kasi on a lobi mabeni parce que no défendre na ko linga te que papa chéri za leader mo boy o za responsable que source ko za ke ba tout monde ba manigancer ton côté là il faut ton côté là parce que ça vraiment balingani ba problème te et na ba mise belé ba ke no beta papa chéri matolo au moins bien mise mais mon cœur c'est beau mais akena ndako papa chéri so mela ba mise ne ba bi to y bien oh mais non expliquer ba vérité mais est-ce que biso to na TV to lo ba mais to yebi ba kati wana to ndenga bien vie en longola ne peka mona nsuka longwane ka kasi on to lo ba te wana sko omoni papa chéri d'abord silence na e aoka moi mais na biso que chaque chose a son temps et puis batouana to yebi bango bien batouana ne bazaki ndi babandaki makambo ne bazalaki ne batamboli to sala boy si bakoluka la fille ti bavandi bani donc to yebi na biso nyonso mais chamutu chanzambi biso to lobika ke nzamba zo lokumu mais biso to zawana toujours na papa chéri na biso ata basali to zawana na papa chéri parce que aza leader moko boye donc na mona na ngate ke leader moko boye donc papa chéri bolamo leke belé to mona ba sœur na biso batika en États-Unis baloba ngoti basambota papa chéri habite il faut botikala atiki bango babite na balar prise photozonga bani to mona ngoti ba Samsonic maître Samsonic papa chéri me en États-Unis est-ce que l'on est dans papa chéri pour aider tantine on a des sœurs na biso les ara que la patience et la longueur du temps et puis tant papa chérisko a aider à sali makambo so lobi bo lobani donc to linga raté
tu as un trouble, tu as une personnalité, tu as la vérité. Il y a un bon dans ces alibos, il y a un artiste président Bimane. Est-ce que va danser? Est-ce que va leader combien va Bimane va danser? Baboti ça peut quoi? Oh, va danser combien peut va na TV va finga va leader. Parce que échange ni. Mais photos à la seconde, et tant que biso tona na wenge BCBG, to linga bonne manière, to lobi oh tout ba osala, ba campagne tout ba osala. En tout cas, merci beaucoup to bete bino bon mais to ba ka papa chéri o tika la papa chéri. JB Mpiana moko leader ba week. Voilà, très bien. Tout le monde chuté la biso tout ça c'est quoi au moment où les solo il y a double arena les 20, les 21. Il y a les padres. Bon, les padres on peut se faire félicitations parce que arena eza ya mutute, arena eza salle OK. Ba te bele bando boule so mutabeti na arena net akufa te. Ou bien que so mutabeti na arena net mbamo patiki musique a obeta souté eza salle. Parce que so total bien ba bercer zalarat. Ba bercer zalaka, ba zenith zalaka, ba olympia wana ezali ba série technologie tozana ba android te. Tozana ba chomba ba koni. Ya ba télécell. Mais lelo ba arena Tara arena lelo et comme dans le côté pour na moni venanga monstre Félix Oazé kwa chepe libaya a obeta na Adidas na moni Josi Genda ba plibier pe ka obeta na arena donc ça c'est normal musique musicien akufaka musicien asila ka soka kufi to mona route musicien kufi mais ba le so total na baba to tambola to ba biloko ba vina so ba madilu to ba papa wema artiste akufa donc na vie to pesa mutu toute chance félicitations na faire rigola félicitations na papa Hervé parce que na mona faire rigola za artiste mon boy papa c'est faire rigola na mona ki alokola azalo kwa papa chéri mais mona moké parce que tout le monde a un mot ba finga kae ba sala ka tout mais toujours silence au moins silence eza arme mon boy il y a force et puis ça va force donc silence c'est l'équipe trop musalande ça bon na biso le tout monde mona ma tout panique le commence muta ake poto tout le monde neti muta ko bonga oh maintenant on est poto ça voyage ne mutake Matadi, ne mutake Brazzaville, ne mutake Afrique du Sud, c'est normal parce que ça voyage. Tellement mboka tu as une mentalité moka ya kindoki, tu as une mentalité mo boy donc ba tout mo boy, ba congolais ba na esprit mo boy donc ba lika mabeza là. Voilà. Polémique après na ngobo zwanini. Oh bi vient absolument monstre loba ke a de richesse à Congo ça va monter mamabe. Donc ngana olobaka ba ndeko to na yebi ki ba frère ya papa chéri na yebi ki e blessé ki ba ko fo ezana ba te belé ba ko ma ba message ba nini boza la calme et le mo ezana monter c'est la vie tant que tu vivre dans mon kili ba ki makambo ezala kaka yo mo na ba ki il y a vie va et devient c'est le décès d'être passé chacun de nous donc yo pe no oza boza makambo na yo tam surtout makambo no e oleka ko to wana ezana ba te belé ba ko mo seka ba ko mo pisa ba photo ba on comparer là pasteur Cass ce qu'on y est bisaka biloko bache JB ya ono bate na ono ba biloko na nyoso so e laksa nini e laksa ce que to comprendre bango mais nzambe ne champion et ça makambo c'est des choses et le bana yimo mais c'est des choses mais papa Chéra za prophète papa Chéra le bana bango que c'est des choses voilà, tu comme la souka double Rolex. Dernier mot, numéro de téléphone. Ouais, dernier mot, on a passé Mbote na chaîne Abino d'abord. Voilà, nouvelle tendance. Nouvelle tendance, na passé na landarbe émission Abino senti que on sale ça la makitoko. Merci beaucoup na yomoko honorable Alende le babi deux fois tse mutunanga. Merci beaucoup na ba vrai frère de papa chéri. Merci beaucoup na Roger ML. Merci beaucoup na PDD Roger Ngandou Kampoete. Merci beaucoup na Maniata Lokolanzoko, chef Maniata. Le Kolanzoko. Merci beaucoup. Na bato tout bolinga double Rolex tout ça wana pour défendre kaka artiste na biso papa chéri na za na pour défendre. Donc so we komi pena ke bala mo banini yeba ke Rolex oyana défendre nanga. En tout cas ma mozabi numéro de contact est plus 643 89 680 67 62 plus 643 89 680 67 62 so bo bengi nga za na biro tenga mona yambaka donc ba remarque na bino peso na lobi mabe to se compléter parce que nous ta kokaza donc tout ça wana pona ko chakimia mais to ya kate pona ko kabula to pona ko panza parce que lobby nango solution zoma vrai ou faux. Merci double Rolex lobby na biso le baka vrai ou faux. Vrai ou faux. Makambo on se salama za vie privée à papa chéri bat bako kotate
Bon, ils ont vie privée, non? Ils ont vie privée, papa. Vrai ou faux, ils ont un bateau, Tinda, mon antuka, ça la bloque. Ils ont vrai bateau, Tinda. Vrai ou faux, ils ont un warrior. T'es, ce qu'on a jugé. T'as compté la Nicolas, au revoir. Merci. Alléluia. Zambé n'Abraham